cinématographique, la liberté. Liberté! Bonsoir, bon appétit na balandinyo sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Babi chaîne anga chaîne ayo, chaîne à bango balinga kabiso biso petolinga bango, balobi tolela na batu o bazo lela, mawato kabola yango na bango. Lelo site na biso la Star TV elinge kabola mawa na famille oyo ezali kolela. Toza awa na famille balu, o bakumisi mama na bango mama lelo, oyo atika kibiso déjà. Lelo ezali sorti du corps naye oyo biso toye awa poto meka kozwa epeka ke bala naye ba meka un peu kobeta masolo ndenge nini bavanda kina koko na bango ndenge nini bazala kina ye na lisungi ya cameraman na ngai Yannick Mabo oyo azali cameraman na lelo tozoko meka kolela mawa to kabola mawa na batu bazoko lela to meka pe ko solo la toye ba mama zala kindenge nini to sunga bango na lisungi ebe bato kamera cameraman to langa photo malamu poto e bako kabola mama na biso yeyo mama lelo Maman Augustine, oyo atika kibiso, ye wana bomoni ye. Voilà. Toza awa, toko kene na morgue, toko landa tina pokwa, et puis toko zala ti mukolo oyo bakokunda mama na biso, koko na biso, oyo tobengi na kombo ya koko. Ya koko parce que bakoko na babenga ki ya koko. Là nous allons prendre quelques enfants qui sont ici qui vont parler pour leur maman, leur grand-mère, leur grand, leur mère. Koko koko lo pe bazali o baromeka un peu koloba la micro, ba bakoloba témoignage ya maman Augustine oyo atiki biso. Mon caméraman na lisungi na yo, okoko kata mo muketo zo quelques bana na yeba pe sa témoignage et puis nous allons continuer juste pour les images. La star. Bonjour maman. Bonjour mamie. Oye ba kombo. Kombo nanga Balu Lisi Rose. Lisi Rose dans la relation intime ba ma bébé. Ma bébé relation ni nyoza nango na koko na biso atiki biso le. Relation na za nango yo bengi e koko mais e pa nanga za maman. Autai kotika biso yango moni cérémonie oyo. Maman na yo to maman leki to maman ni. C'est ma mère propre. Oya moni sainga mokili pe lelo na komi mama lisusu na kolanda ndenge ya akei ko na kokufa. Ça quand t'es enfant. Bon, pona bana na ye nazalaka 6e mais na koma 5e. Po moko ya ye ya liboso kufaka aboti biso 11 nga 5e na ye. Mama bébé kovanda na mama kozala na ye lelo atiki biso na âge nini déjà? Mama kotika atiki biso awa atiki biso na âge ya 87 ans. Oui maman. C'est ngomi komona mama aumeli na mokili. Pona ngai eza esengo makasi me pasi na douleur ya enfantement. Je peux dire douleur ya séparation oyo bokabwani yanga na maman nanga puisque moi on m'appelle ma bébé. Il y a d'autres gens qui me demandent yo za maman bino pe zalaka ti lelo so na bisi bango azali. Akomi na âge nini? Quand je dis 87 ans, eh maman, ma bébé umela, pour maman a kokisi mbula ndengwana. Témoignage nini kitoko zaki na mama kovanda na ye kozala na ye lelo atiki biso. Kovanda na mama wana. D'abord na remercier ye ndenge abota kinga na ashonga na komi nango atikinga. Mais azalaki ami nanga. Donc je peux dire ma copine Alisano. Soko na ye awa na uti pa nanga na ye mama. Mon abi mama choda suila nazo sukola zelanga tozo partager na ye koi tozo sala na ye nyonso tout eza na bamaloba muso aloba na nga wana eza secrètement entre maman na mwana. Je l'aimais beaucoup. Azalaki maman moko ti aboti bitso, elle était très colérique. Azalaki donc elle était vraiment très colérique mais azalaki vraiment sociale. Ata siliki na pam boya lisusu bopusanika pembeni na kofinga bino asimbela bino nzete alingaki pe mutasakana na bana na ete. Elle était vraiment jalouse vers ses enfants. Slogan nini to maloba nini oyo ya abande koloba mingi oyo kanso se souvenir oyo ko tika la pona biso pona nga oyo azaki koloba nanga mingi
Ma soda olati teni oyo yonde ko batela libota wana oko simba mundoki yonde ko banda ko beta bato bakotumbola bandeko na yo ponga na bota ki ona kabola ki yote azalaki jalouse na biso makasi abiko tika bandeko na yo te ye ayebika nde nazovanda na ka eza lokola na boye je l'aimais beaucoup. Elle avait vraiment un caractère mon côté très difficile pour comprendre. Maman bébé, lelo ba famille ebele ezalaka soki ba boti ba kei, ba tiki biso, mona famille pe na sima bokabwani. Okolo ba emoni ni pona bandeko na yo ba otala image oyo. O bazana tant mususu na esprit ya kokabola famille o maman sangisaki. Moi quelques conseils. Quant à moi, j'ai pris beaucoup. Je suis de la FEPACO. Mais na mateyo ngana yo kaka na kosenga na bandeko na baza na kimia séparation ezala teto zala social c'est ça. Maman bébé, un mot de la fin koko bakelo bamuke. Moi à fin na kumisi nzambe na ngai d'abord o na sambelaka ndenge akokisi mokano wa mama na nga na kumisi lisusu makasi ndenge a maîtriser nga comme elle avait dit bébé okolata teni mukolonga na kokufu bali kobina ngai mama soda bina kana teni te donc neti na lati teni boye pona nga na kolela mama lisusu te na konore yende na konore ye en plus loko na kolobaka na bandeko na nga nde totikali tozwa bon moko puisque totikali penza ba orphelin total na mibali na basi totikali vraiment na kao alors na kosenga na libota tozala bon moko ezate ke lokola yake biso pe tokabwana tokende non tozala penza na bolingo wana. Je l'aimais beaucoup ma mère. Maman soki alingi mwana aboti bana ebele akoyebisa te ke oyo nalingaka ona soki misusu bayebi lemsomona bakoki koboma yo comme Joseph atekaki batekaka Joseph na bandeko na ye. C'est pour cela elle me disait toujours bébé sala calme koloba na bandeko na ote isaka karabana misa tongana ko pambola mais koloba na bangote. Je ne manquais rien chez ma mère na ko utamsa na yebo je sais que na uti musada karatuite ngade na kozala na bongo mo po natikela o mona fungoli mo songe aliputa so ya yo alenga pele na ko baluka mama azela na baluki bwe na sombi nkoy so ya psenga montant 2000 na sombi koy na ye na ngomi bale tant omela mi bala na bi na zongi so 2000 na ko psete ke na zongi na bi mama yo tikala na oyo omela mususu. Merci beaucoup maman bébé to me rappelle aux abande ko no pe ba me kape ko lo ba témoignage muke. Merci beaucoup mami. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na maman Sidonie Balou. Maman Sidonie Balou, za la relation ni na maman la biso o. Wana nde mama oya boti ngai, mama na nga oya bimisi nga poasa na mokili oyo. Quand oza 4e enfant na ye. Nga nazali 4e de la famille ya mama lelo kebana, nga 4e. Maman lelo komona mama tiki biso okoliloba ni okokoloba. En tout cas, je manque même les mots. Pour maman azaki très cher pour nanga. Pour azali très cher pour azali maman botinga. Ba mama zaka moko. Ba wana tuba mama le mama me wana za mama oya botinga. Atienga mkendenge na zo vivre boye. Mama nte muzasali kengana koma na ajonga na zali. Omoneza passe ndenge to kabwana na ye. Eza passe ya ata komi age mais toi qui na besoin toi qui na posa mama na biso ka to mona ye. Maman, comment la lelo maman kufi na âge ki mukolo atiki bino lelo bino boyokani ba famille musu ezalaka ba para ba kufi boye ekomi ko kabwana ekomi batira image oyo kokende partout. Quelques conseils na bandeko na yo. Te en tout cas ndenge ka pe to zangi mama pour la ma conseil ezali ko réconciliation kota to zara bomoko amour unité. Ndenge akufi boye ya akufi bon balobi ke la vie continue yango ya akufi mais biso tozali ya on ka tozaka bon moko tozala soudé biso nyonso to soudé makasi lelo kokwa tiki bana liloba moko o kokwa banda koloba oyo kanga moi slogan na moko boye moi liloba moko banda koloba soko ko rappeler biso pour nga mama
En tout cas, azaki maman moko animatrice, alingaki animation, azako animé, alo bien. Nga lokwa na zana pe na bon moy. Bino pe bo sepela lokwa nga pe ka pe na zana pe na bon moy. Maman bandaki vraiment ko sala animation makasi vraiment, alingaki ko embela nzambe makasi maman na ngai. Bandaki pe ko bina. Bandako bina mama pona ko bina banzemba mboka, abina banzemba mokio mona ka osaka ba face ne wana boye o mwaka asexaka na ye batu. Elo ni mama bandako linga ko lia mingi. Maman vraiment ko alima préféré ma base alinga kaka biloko seke ya ko kalinga alinga ma biloko susu e ya sopte o ya linga kaka kwanga banini ba misunyo kalingi ya otie mwa pilipili mwa futa moni eloko ya linga ande na ko mela pe mama bando linga mwa moko ne ya malili ka moko mi badeka moko mwa meli mwa nkoi na ye esali bio mwa vente. Merci beaucoup maman, tozi moi témoignage muke ya mwana na ye ya 4e. La star. Bonjour maman. Bonjour. Oye ba kombo. Comment maman Ginette Balou. Vous avez une relation ni na maman na biso akutika biso le. Wana za maman o aboti ngai. Ça être cher pour nanga maman o abimisi nga la muchopo na. Quand tu m'enfant na. La dernière enfant. Enfant na donc moi na suka. Moi na suka la cadette. Moi na suka c'est qui va bilengi nyoso maman ezaki pana. Nyoso ezaki pa la ngai. Témoignage ni ko pesa maman muke concernant maman na yo. Pasi na moteur. Ba témoignage c'est belé. Naza émotion nazokoka koloba te po eleki ebele. Donc nakokata la mukuse maman zaki bien po na ngai. Zaki bien po na ngai maman. Maman mon boboto. Maman benga ba nika ba maman. Ba na mibala benga banka ba papa. Maman respect. Maman finga na nute, wa finga mwana nde ba maman msuza ko finga bana. Maman tikala ko finga ngai te. Tina nda zone simoli mo panza. Ati sali mabe, amoni keza mabe. Tikala ko finga ngai te, au contraire ko tazo bondela nga mena sali mabe. Une émotion, et de émotion na ebité. Ba mutu soka kufi malamu na ye kaka. Mais quand peu ko ba no mabe maman muke. Pona ngai mutazanga ne mabete azanga kate mama nga azaki bien aza mama boyambi ya yambaka ta obana ete akoyamba bango tozo fanda na bango direct kaka ye mtaboti mwana na me mtaboti te mama boyambi do ayambaka. Ba témoignage muke kuna balobi papa akufa depuis 2003. Comment na mama mukolo mobali na kufi bieli za la raso mobali akufi ye pa umélité akufi mais comment la maman umeli lisusu abana ovanda na bino ndeni perte ya mobali na. Bon maman au début ton papa akufaki. Donc maman zaki bien été pendant un mois nyonso zaki bien été. Biso bana to ndo consoler kaka to consoler sina ninga eko bosa na biso to yeba kande papa akufi boye. Et les kata inanete pa lanzi mais nzamba sali grâce 15 ans après, maman est Kolanda. Merci beaucoup, maman la cadette. Les gens de la famille, ceux qui sont parents, ils sont suscités. Ils sont facilement. Imagine les côtés à la libella et que les musiques sont découpées, quelques conseils par rapport à la famille d'Enge Botsika Banana Ban. Bon, on sait que la bande de Kunangai, Boyo Kanyeza la kaka. Boyo kanyesala po mama zaki mama moko abanda ko sangisa bana apanza ki bana te yon osenga la bandeko nango totikali bolingo ezala unité vraiment ezala po mama alaccepte bolingo en tout cas mama alaccepte bolingo yon osenga unité ezala na bana na bino boboti bakoko po bana musupe bazalaka azui par ya mama na ye akomoka bola mama na ye na bandeko na ye. Conseil pe na bakoko na bana na bino. Bon souvent makambo ezo salama na ba famille tina famille na biso pezo esalamaki. Conseil kana kopesa na bana na biso
baza na respect envers biso ba maman, baza respect envers ba oncle. En tout cas respect ezala foyeba ke o mukolo azali o mwa mukeza o mama azali. On senga na bana boyokani ezala donc eloko liboso no respect ezala envers ba mama leki envers ba oncle respect ezala. Yo mutu vandaki na mama mingi mwa bamaloba moko baslogan babandaki kolobaloba to mpe biloko babandaki kolinga kolia mingi mpona kaka na témoignage na ye na kati ya témoignage tokoki koyeba. Bon mama souvent ando pambola kaka biso nosalika mo boye mwana nga obe naye kopesa ye eloko mwana nga pambolama nzambe apambola bana na yo mpe oyo okobota bakopambola oyo mama ando pambola en tout cas ando pambola nga chaque jour. Mama ando lingolia mingi biloko ya griller plat préféré na ye vraiment Thompson ya ko griller na kwanga donc eloko aliaka bien vanda abanda kolia bien yango wana. Non mais la paix moi alors. Bon maman andomela mwa koi na ye soka olia koi ezanga te pembeni abanda komela ngo. Bakonseil mpe na bandeko bazali bana mboka bakolanda image oyo appel mpona koyebisa bango ke mama aza lisusu te bolingo esilaka ezonga. Bon nakosenga bandeko baza misika bakoko ba grande sœur baza musika en tout cas bolingo ezala nakosenga bolingo ezala po bolingo ezalaki nango susu te relation ezalaki susu te tobenganaka te babengaka pe te okobenga boye msusu répondeur obenga boye répondeur en tout cas nakosenga bolingo ezonga au nom de Jésus bolingo ezonga susi na ngai yango wana bolingo ezonga na bandeko baza misika bolingo ezonga. Merci beaucoup. Là c'était la cadette de la famille de maman Yakoko. Est-ce que tu connais kombo Yakoko et uta kombo Yakoko et ute pa ba koko na ye ba koko ne ba yeba kaka kombo na ye eza koko ezali na koko ne moko abengi koko koko ne mso asiliki obenga ye koko obenga yaya te fo benga ke ya koko bo a partir wana kombo ya koko etikala ti lelo ti babo kilo na ye babenga ke ya koko kaka ya koko a partir ya koko na ye moko nda sili kaka fo koko moko abengi koko yo benga koko mkolo bo benga na kombo na ye fo benga ke ya koko aza mkolo ko benga ke sui koko te benga ka ya koko a partir ya wana si lelo yango etikala kaka ya koko ya koko bande ko kabola ba koko na ye to ba kokololo na ye c'est asaki koko moko abande ko sangisa abande ko kabola te ate musuna ngamu dabo mama abande ko sangisa. Merci beaucoup. On a un témoignage vivant pour parmi les koko nae. Moi la lo esika nini koko na biso. Nga banda benga ya koko te me ya mukoko. Nga banda benga ya mukoko wana lobi moi na manette pour nga za mwana e. Nga za mwana e. Malgré bon nga na micro na e pour na sa témoignage nga za mwana e. Donc mwana e anobenga mwana Ginette. Mwana manette. Uza nga ya mukoko. Donc azako komoko ngape na kopesa témoignage na ngambala moko donc azaki bien ngakutu so na ye fona lia fona bakabela na mbongo après sima na ngonde na kiende preuve ane ke tangu akomi mukolo makasi aobosa na ngaka te ata na ye awa se rappeler ka wana Chanel donc abe bapesa nga ndoi na famille donc na tikali pour na libela. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec quelques-uns baza mais na moni pona siko to kata poto kende déjà morgue dans quelques minutes Toujours qu'elle est déjà morte dans quelques minutes. Et puis nous allons prendre les autres après. Batupé à quartier, batupé à famille, mais un peu ça va témoignage toujours. Il y a maman oh toujours qu'on honorer les lots, balbi toujours qu'on honorer parce que liweza nzambe azongi si akene kopé mambiso to tikali to honorer to l'accès qui a sala ki musala malamu oh baloba la artiste bravo l'artiste bravo maman to betele maboko po asala ki musala bana batikali bakoko na bakokolo batikali to tikala kolela e mikolonio soit banana. Merci beaucoup mon caméraman Nensungi Nayo. Nous allons te la morgue et puis te continuer par image juste après.
Calme, Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Binda Jean-Pierre. Binda Jean-Pierre, aux en relation ni na maman ou de fin maman atiki bisole. Relation à la maman, je suis son propre fils. Quatrième fils. Je suis le 6e de la famille. 6e de la famille, papa Binda. Pression par rapport à notre maman qui nous a laissé aujourd'hui, par rapport à Ndebozala qui n'a pas botibino, un petit témoignage. En tout cas, la maman de son vivant, c'est une maman d'abord, une maman éducatrice. Une maman qui savait garder ses enfants. Une maman qui avait les soucis de ses enfants. Une maman qui aimait que ses enfants puissent avancer, puissent être de grandes personnes dans l'avenir. C'est ça. Il nous laisse à quel âge déjà? Pardon? Il nous a laissé à quel âge? Maman nous a laissé à l'âge de 87 ans. Combien d'enfants? Bon, nous sommes nés 11 enfants. 11 enfants. Papa Moussa, ma famille est belle à la race qui le baboti bakoufi. Au moins la bango peut bandero batikali bakabone. Un petit conseil à tes frères et sœurs. Un conseil pour la repérer ça. Répétez un peu la question. Ma famille est belle à la race qui le parents bakei. Bango peut batikali bapanzani. Conseil mukena bato ba otala image li banda mboka bande konayo. Non, ceux qui parents net biso papa na maman baza souté. Mais ces questions si koyo bozala soudé. C'est-à-dire bozala bomoko esika moko. C'est-à-dire bozala souci que maman et papa qui nous réunissaient banda chabiso esika moko baza souté. Siko biso bana toyeba bozala bomoko, toyeba kozana amour, c'est tous comme maman zaka ninga zaka na biso. Abana chabiso esika moko to bandaka kozala toujours dans na koyoka ba conseil na no pesa c'est-à-dire bana bazala te que maman za soute papa za te et comme désordre pour tozali bana to ebi mitema ya moko na moko te
bo ba misusu baza wana baza na besprit na bango mususu baza na ba comportement bango mususu mais misusu bayebi ko se comporter bayebi ko banga nzambe d'abord mais misusu baza na besprit mais siko komba o wana po ba misusu c'est difficile au moins dans l'esprit na mususu olia zala ndenge bandeko ne mususu bazali azala ayo karape quand même ba conseil bandeko na ye même mususu baza teti yo kote ya ne au conseiller ya yo conseiller ki mais ce que ça nimé l'esprit moko ya bien te que je singa ba bonde ya pona eza un peu difficile mais suka to sala nini soki ndeko ou bien ndeko ya mwasi to ya mobali aza ko se comporter na ndemo ka bien te to tika bango na basali ya nzambe parce que eloko suka za nzambe parce que na mate ya nzambe en tout cas ata milimo abele ataki ndeko wana benene suka akoya ko changer yango wana na mukuse na loba boye papa mama so baza sauter eza question de za moko to linga te ke to za na souci ke to tika biso moko banda mage chacun aza na ba responsabilité na ye aza pe na ba charge na ye mais oye leki bano babota maman papa moko faut bazara uni yo rozane pa mususu mais yeba ke bobota make sika moko na ba parent moko mais baza souté photo landa ndeni babokola biso beto zala ndenge bango bakolisa ki biso to landa ba conseil na bon namkuze c'est les conseils que nos parents nous ont laissé nous ont donné yango ne to landa pote ba se conduire bien. Merci beaucoup Papa Moussa, mes condoléances. Merci. Merci beaucoup. Là, c'était Papa Moussa qui a parlé par rapport à la mort de grand-mère. Nous avons aussi son petit-fils qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Chico Balo. Chico Balo, dans la relation Nina défunte maman Tikibis. Bon, wana koko nanga mutaboti papa botinga quoi. Papa boti yo za koko na e to moni yo boyo poza na bala donc atiki bana ya bana ne pe bazali. Oui, donc ngana za mutu na moni sie kokolo to liboso. Donc ngana moni sie kokolo ngana za koko na moni sie su mwana na nga. Ya liboso donc kokolo. Bon souvenir na ye. Ebele donc ebele. Si on a bandé le bâti tombe kotana. Donc ye pena liara na ba soko lié ata moni yo. Il faut benga oyaka ogolia yaka ogolia zela mukolia eze belé sona lobi atilo na tongo penda. Quel conseil kana bino ba koko pour lelo ba koko pe ba koma ko kabola ba famille mona ba koko ba kebo bengi papa na ye pa bengi mama na ye pa bengi nani na famille pe tikali e panja. De ona lo ba koko to tika to zara na esprit moko quoi pour to uche sika moko tu na libumu ya oya keido biso nyoso tozapenda batu moko donc tozalaka na esprit moko. Merci beaucoup. Là c'était son petit-fils qui a parlé de sa part. Nous allons encore prendre quelques petits-fils qui sont là et ces enfants aussi qui vont parler de la part de la mort de leur grand-mère au Akeya Tikibisone Sengomakasi. Mon caméraman Rosunganga tomeka un peu koluka mwana na moni pe mwana ya mobala zoya oyo na komeka un peu kosola na ye ameka un peu kopesa biso quelques témoignages. Bonsoir. Bonsoir chef. Toye ba kombo. Kombo nanga King Balu. Balu. Dans la relation nini na défunte maman la biso Tikibiso. Wana za maman aboti biso. C'est ma propre mère. Quantième ya famille. Nga za avant dernière. Donc na za 10e ya famille. Témoignage ni repesa pour la maman. Comprenez mon émotion, Chanel. Témoignage est belé. Taka ti akufi, maman kufi. Donc ils ont quoi tout la cani boy to soina maman nanga boy. Na tikeli maman bonga somba lipa na kei. Na bimi bien na tiki maman malade te eloko te. Na oka téléphone ba benga maman kangami. Na mon cœur normal na bina petite sœur nanga possibilité prier na nous coller la tête, ça la qui m'a prié. Na kati téléphone na ko rappeler na benga ye na okara o toke maman na hôpital na bisava na osukola na zoya wana zaina na bandal na kati ya douche téléphone ele na mona bana ya grand frère nanga balandi singa téléphone na douche ko ya manambis téléphone na oka petit sœur nanga zo lela à mort maman kufi donc c'était pour moi donc ya kilo kwa na kufa na eba itene na uta banda na kuma émotionné donc na ndenge ya jeté pour na tiki maman malade te
c'est ça. Tikali na bandeko no pe batikali moi quelques conseils pour na ndenge botikali bino moko ba orphelin. Conseil on peut ça d'abord ezalika tout est vanité. Soy bolingo ezalaki mukeza pona maman na biso. Siko maman azalité. Elo na osenga tozana bolingo to lingana. To lingana donc maman ndem atikala ko sangisa biso mwandambo. Siko maman ngwa kei. Donc c'est que oh na oh se ba okana te bokei mutamta panzana sika na alors oh ngana osenga kaka. Pour tous à la consoler, c'est à tous à peine soudé. Merci beaucoup. C'était son frère, mes condoléances. Merci, merci. Oui, bien, c'était son enfant qui a parlé aussi de la part de sa maman qui vient nous laisser. Moi, quand même, je vais sur quelques images par rapport au deuil et puis nous allons continuer juste après.
C'est la star. Le jeudi 19e jour du mois d'avril 2018, à l'hôpital général des références, ex-Maman Yemo, que Maman Augustine Lelo Kebana a pris son envol. Maman Augustine Kebana Lelo, nous sommes réunis en ce jour pour te dire au revoir. Ce mot a un sens très particulier parce qu'il est le symbole d'une profonde tristesse et de ce fait, il devient difficile à prononcer. Nous restons convaincus que tu es parti trop tôt. Trop tôt, il y a lieu de le dire, parce que nous n'avons pas eu le temps suffisant pour te dire combien nous étions honorés de t'avoir comme grand-mère et pas le temps suffisant pour te rendre fier de nous avoir comme petits-enfants. La mort vient de t'arracher à notre affection et nous ne pouvons que nous rendre dans tes verdicts du destin. À Dieu le Père, créateur de l'univers invisible et invisible, maître des temps et des circonstances, nous recommandons ton âme. Et à la terre, cette mère généreuse du sein de que nous sentons, nous recommandons ton corps. Et à nous-mêmes, nous vous recommandons tous les bons principes qui ont régi ta vie et veilleront à ce que ni aucune honte, ni aucune déshonneur ne vienne entacher. Et nous n'oublierons jamais de remercier assez nos familles de choix, nos époux, nos femmes, amis et connaissances pour votre soutien moral, spirituel, financier et logistique que vous nous avez fait montre durant cette dure épreuve. Et lorsque l'Éternel vous bénisse. Mamie Augustine Kebana, fait un bon voyage et repose en paix. Nous vous remercions. Département ressources humaines, Zélie. Merci. Wana cabinet maître pour nous déposer ce qu'on doit assister à des fois genre de fleurs. Il y a département ressources humaines, il y a UNATRA. Et Nazima, il y a département ressources humaines. Wana Bane Congo, il y a UNATRA Baingeli. Ne Congo, il y a UNATRA Baingeli P. Bane Congo, UNATRA Baingeli, je couvre le temps. Par la
wana tozoyingela Maman Augustine Lelo Tebana est née dans la ville de Mwanda le 2 août 1931. Fille de Binda Chabunduka et de Mambu Ndosi, veuve de son état. Elle était mariée à M. Balouzinga Joseph, décédé depuis 2003. Elle eut 11 enfants, dont 6 filles et 6 garçons. L'un d'entre ses enfants a pris déjà son envol. Elle a laissé 41 petits-fils et plus de 42 arrière-petits-enfants. Femme ménagère, chrétienne catholique, communiante et éducatrice, elle est morte le 19 avril 2018 à la suite d'une crise de tension à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo. L'illustre disparu est mort à l'âge de 87 ans. Maman Lelo Tebana, nous te disons adieu et que ton âme repose en paix. Nous vous remercions.
C'est bon, c'est pour Balousi. Pour Balousi, côté Yebo, là, on a parlé avec questionner. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!